Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Bonjour, bonsoir de partout où vous nous suivez. Moi c'est Marceline Kabouya, autrement dit Céline. Bon dimanche à vous et à vos familles de partout où vous nous suivez. Naye lelo na bamasolo moko ya festivité à fin de l'année. Toko solo na bino ba papa na baleki ba maman ainsi que na invité nanga ona koyam ona yambi le bokoye baye na pesi bambote nangai na mon boss papa Steve Mutombo siko zali bambote belé grâce na yo ya onde toza awa pe tozo tambola toujours na masolo kitoko pe na bato mayele na kati ya Congo check check TV bolanda. Kosunga ezakaka teke bosungi kaka papa to mama. Libota ezana baleki, ezana bayaya, ezana banoko, ezana bandeko ebele. Donc soko sungi babo kilo bazali batunyo swana et ça la ka bien. Moi chaussures, moi elamba, moi chemisette, moi nini et ça la kaka bien bandeko vraiment. Ce qui na zolo ba je le dis encore, ce n'est pas que Bino Bozo Lokotango, non. Je sais que les temps sont durs. Vous bossez dur, Toye Biango, pour Bozoapé Mwandamboa. Mais en Afrique, je vous assure que c'est encore plus dur que Place Bino Bozawa. C'est comme ça que Nazo Senga. Na kombo mabota. Na lobite que Nazo misengela. Nazo senga na kombo a mabota po ba misusu bakokoka kolekate na télévision balo baba salabo momonaka okomi oye Kinshasa na vacances baleki bayaka otalote o ba petit wana ba obudenga me ba obude otende viango za na poto okipa bango te oya wa olati linette oya kolakisa bango ke yo utipoto faut ba petit ba budeo ba petit ba obude po yo sala rien obimi gaillard zéro na libota or il faut zala mutu. Soko za muto yebike na kosunga alors na lobi sunga fin de l'année yango botika makam na bino wana ya koke na agence o na futi na poto batie baya kotike la biso biloko na bandako tolingi yango te bazoe la biso bampio die pola bankolo ba agence en tout cas je suis désolé à moins que boye la biso biloko bien mais si ce sont des choses déjà avariées on est désolé tokozwa ngote tokozongi sango bosilani na bambongo na bino apoto bopesani nde bokopesana mais quand abiso na Kinshasa tokozwa ngote soki mutu akufi botika ba aventure ya kolobake o tokendeki déjà kuna na agence tofuti bino bokendeka na batuana bozwa cercueil bozwa soki libulu bango basela biso makamnyoso toza ba responsable tokoke suko sabilo botinda mbongo mbongo eye batu bango moko bakoyeba yoko tinda mbongo tindela biso mbongo ya koluwe bis okotindela biso mbongo ya kosombela batu biloko olia bakolia na matanga non or soko tindi mbongo biso moto ebike tokosomba libulu tokosomba cercueil ndambo etikali tokopesa pe batu masanga bakomela nde bongo esalamaka biso toza ba africain tolala na matanga te tokabwani comme si de rien n'était bino bobimisio tokendo zwa cercueil na libulu yo pesi mbongo na poto biso tokezwa ata yo mto sale agence wana na poto oya yo libote zawa otinda raté comme aux agence bakeka bazui bilo nyonso na agence non ezala raté biloko bozo salana bo se corriger fin de l'année ango bo bandela masolo. En tout cas, tout ce que Candy Tontino d'être tout koloba ça m'a vraiment choqué pour ils a ba famille misusu to monaka bazanga kuta ta 500 frères au somba ta dollars en tout cas na biso so hôpital te dans mutu pasi aux ozoka kismo ta 500 médicalement car donc poni ni so ba bengi kuna o ba kosa rare donc tout sunga bande ko na biso vraiment ba parents na biso ba leki na biso feti yango so kala timo ejina sika moi ke sika ya tindela kinga vraiment ils a vraiment pas simboko tozo souffrir ma casse bientôt là toko ça la bino ba toko tambola ba micro baladeur toko solana batu nyonso ba kopesa point de vue na bango na ba pona ba festivité à fin de l'année ba koloba bokoyoka to sunga vraiment to sunga ndeko no soka alati na mbongo yo tinde kozala bien maman soka ali kozala sengo fin de l'année yango ata ba bengi bo mona lukuta te parce que ici on souffre vraiment so toza bien bezaka na ngolo nzambe pona mboko toza ko kufa au saranate to la sabino ba réalité mboko na banzela to kotambola pour vous montrer comment est-ce qu'on vit ici
au moins un simanda ku full wa munene donc pas si vraiment si bande ko amino bazo benga hein bosungaka vraiment bokanga mitema te bonne année vraiment tous vraiment la fête bonne année. J'en profite aussi pour saluer maman Aimé Voka, maman Rachel Banfou, moi Yvette Ndala en Amérique, maman la prince, moi ça papa Bruno, bonne année à mon petit noyeyo et attention d'être n'importe ce qui pose dans ma banga au coquille ko pesa batu na bolanda. Te mabanga te bakozoka. Moi je dis bonjour à tout le monde. À ma grande sœur que j'aime beaucoup, maman Mouchia, na Belgique, moi si à Poix, na ebi ete ozolandanga, kuka mwate yaya, mais na ebi ke yo, olekela anzela agence te na rozwa, na assure, na pesimbo te mingi na papa Freddy Chibang, wana nde batu basimba masolo a Congo, check tiva, a Getrad, papa Freddy, vraiment, fin de l'année ango to ebi ke tokolia. Tontu Odette par rapport à makambo uti kolobanga moni comme si ozo senga lisungi na bande ko bazolanda biso basunga po fêter malam na fin de l'année oyo nga moni bongo te Marceline loin de là nga naza besoin lisungi abatute moi je travaille j'ai un patron mon patron si vous me payez et ça me suffit. Et je ne crois pas que Congo Tchèque, nous sommes là pour demander de l'aide aux gens. Non, non, loin de là. On n'a jamais fait ça. Même quand on parle d'aider quelqu'un, c'est vraiment pour la personne. Ce n'est ni pour nous, ni pour notre patron. C'est vraiment quelque chose autozo sala kaka pour kosunga la population to ebi ke ba difficulté ezali mais ce qui muto alobi que asunga biso un cadeau de Noël ou de bonne année ça ne se refuse pas mais ce n'est pas l'objectif de l'émission non pas du tout. Ok, Tori, tantôt de tabi à Sengi na été, c'est juste kakato comme ça ba viol au bat bazo vivre awa bino boye ba comment est-ce que va te banda pe bazo fêter donc ils ont pour na biso bato Congo check tes potes il y a bien donc tout ça bien to senga na biso te bon to somba caméra to non on est bien ici tantôt ko continuer na lisolo na yo donc naza koloba Marceline pona kaka na cadre ya lisungi wana ya bande kuna biso baza poto nangana beta lisolo ya papa moko papa nazalaki ande na lobi azana bana na ye na poto basi bakoli mais azalaki awazaki na mwasi muso abalaki na bana mibale papa futelaka c'était un locataire afutaka ndaku $150 2 mois 3 mois 4 mois papa azo futate boyebi bakolo lupango mama lupango amono na lupango ne ozo futate tu as des problèmes préavis et yakate préavis babi misaka papa te babi misi papa ato kende wa mama lobi to kende na famille nanga bakopesa biso mwa place ndenge zala kaka to kende to kelal bazongi na famille ya mama bakei kuna bavandi papa kumo kende mwa ba navette na ye na ba Congo moko azongi moko ake na quartier peye bani ke sera azonga na mbali na ye mkomsuka na ba petit quartier bakuma kwembo bakuti mutu avai na se oh mobali ya certes ba yembangu na ndako bandeko c'est une histoire vraie vraiment vrai c'est pas lisapo baye ko benga mama ake atali amoni mobali nae ba memi na hôpital abino boyeli biso mutu asi akufi papa ana kufi ce qui me choque ce qui me fait mal et ce que je déplore c'est quoi ba bengi bana poto balobi non bokunda te bochana morgue on arrive bandeko ce papa là a manqué $150 pour na kofuta loyer donc il est mort de soucis $150 mais vous permettez 3 jours après de payer un billet qui vous coûte plus de $1000 n'habitez conscience na bino ezo reprocher bino le côté oui tu vas dire que na kenda poto a fouté langa tikete mais ne fût-ce que pour le don de la vie que ce papa là t'a donné la vie si tu n'étais pas vivant olinga ok poto anate ne fût-ce que pour la vie que cet homme là t'a donné okoka ça c'était 3 jours après 4 jours après Moutou a débarqué en chair en os à outil poto habillé en noir lunettes et tout ça tous les tralala là aïe
Ba place et comme à Kinshasa, on a autant à comboter parce qu'on ne fait pas de publicité. Mais tu peux aller au Kuti Funérarium, Noanande, Babengi, salle, au polyvalente, au terrain, au nid. Tu trouves des lieux où vous payez 2000, 3000 $ pour Nakutia corps. Au Bimisi, 3000 $. On avait besoin de 150 $ pour le loyer. Au Bimisi, 1000, 2000 $ pour acheter un cercueil. On est déjà combien? À 4500 par là. Salle, cercueil. À lobby, dernièrement, maman Anan. Bokendo kunde na libulu à 1800 $. Ngai maman nanga, akeko kloba, bakeko kunda place libulu eza combien? 4000 $. On a les 3000 à salle, les 1000 wana na lobby cercueil, c'est le moins cher. Parce que Kokendo Kuta cercueil, il y a 5000 $. Ce que je vous dis, beaucoup qui t'a ça vous vérifiez, c'est vrai. Ok, au Sombi Libulu, 4500 $. Bandeko, tu es déjà près de 8000 $. Pour une personne à qui tu aurais pu donner 1800 $, simplement, il a son loyer pour toute une année. Faites les calculs. 150, 150, 12 mois. Ça te fait 1800 $. Papa Noisa en vie, peinard. Tu préfères Oya, Olaxabiso Ndengeyo Lati, Ndengozana Mbongo, Oye. Et il faut voir, Marceline, ta page Nini Barosala na matanga. Ils viennent, naba liqueur, naba marula, naba vin. Bakomo mela na matanga, s'il vous plaît. Matanga, ya tata na yo, mama na yo akufi. Oye na ba marula, obengi déjà baninga na nazo kitana kin. Boye bolati lunettes, bolati ba noir, bolé la raté na ebité ce qui na poto bon na mona ata na ba film mindele ba olela. Na ebité Marceline Ondie na poto balela asute. Boza ba africain. Léopard balobi ato sukoli posonae atika la kana batashwan elongwaka te ata bovandi kuna bolobi français anglais boza ba africain. Oye obimisi près de 5000, 10 000 $. Au kundi tata nayo aussi minzelo zongi. Boyebi que c'est une bénédiction pour un enfant au pesa tata na ombongo alia. Na yebimba misusu bakoma mwana zana poto papa na mama to salani poto bende mbongo papa yo lobaka kozokos papa bengi mwana yaya il faut na kende consultation balobi na sala scanner okomo bakisa ba examen ya minene wana oyo yebi ke échographie à cœur au scanner oni comme ezaka moi ba 200 moi ba 300 o bamba po ya ose lo calcul kuna a monique non et koko koma moi ba 2000 maman soki mbongo wana ye toko kabul pona ni so ito sengi mbongo kaka boye bokotinda te ba parents ba komi kokosa malade pour que otinda yaya bozonga batu le soi-disant de tata na yo to ya mama na yo bandeko nazoloba c'est la fin de l'année mutu na mutu azongisa mayele na esima atala zwana nukaye na yo. Qu'est-ce que j'ai fait pour ma famille cette année? Qu'est-ce que j'ai fait pour ma belle famille? Yo mobile ozana mwasi, yo mwasi ozana mobile. Maman oyaka, est-ce que kende ketako pesa maman bokilo no atali papa ya pamba na mwa liputa, maman zo ata mwa déodorant. Naebi muswaza ki soka uti poto mama ayeli famille na eba super bani ayeli famille ya mobali ba waxo ya biso ya thaïlandais ya pona nini nte maka bien te maman tokomi fin de l'année papa to vanda tala olobi na sala nini na sepelisa bango kozela te mutu akufa po yebise ko na lingi yo akoyoka yo te akomona te kozela te akufa po sombele costume ya kitoko otindele toko latisa yango ekise okoya peut-être pas oyebi même pas soki toko latisa costume yango yo tindiwa emsupe toko zwaka ya kala to lati comme biso na Afrique soi-disant tozami yibi tozui asika to garder tozui akala to lati. Comment tu vas vérifier ça? Bozonga sima, c'est une bénédiction, je vous dis. Bana basunga baboti fin de l'année yango vanda kanisa
mama na ngai aza na besoin ni mama zwa osomba mwa elamba somba oyebi mama na akozala na lolendo asombi mwa uniforme na ye église mwa kitambala na ye mwa lipapa na ye propre mama ke église ake veille azongi asepeli akolobaka maloba ya malamu ya kitoko mpona yo mwana na ye papa na yo avandi akoza fier atomboli likwa bino sapato na lati c'est mon fils qui m'a envoyé c'est ma fille qui m'a envoyé montre na lati mwana na nga ndati ndelinga bandeko botika makambo ba agence wana il mange na mutu na bino bazolia na mikongo na bino na ndengeni mutu akufi botindi mbongo te olobi nanga nake na agence aussi au fouti cercueil au fouti libulu au fouti makamnyo c'est quoi ça ata bino moko donc tout ça ba irresponsable tonton Odette ngaki na tuna yo bika tata mama e bongo baleki bana suka mo bayaya obozalaki na bango ndako moko bango baza na droit ekolia mbongo bandeko na bango libanda te kaka ba mama non Marceline soki nazoloba papa to maman parce que baza neti ba responsable na ebike tango lobi papa ça veut dire que tu vois toute la famille Yoza kuna ozana mwa bilamba na yo que tu as porté toute l'année ozana bilamba ba sapatu ya bana na yo balataki mwa basaki mwa ba fantaisie mwa bani oyebika ke oyo tokoti na hiver biloko nyoso balataki na été wana tokangisa bonne année yango yo na tie mwa koli bon na futeli bino bokene esika songolo bokende zwa mwa elamba mwa sapato ekokoka mwa na lati mwa keche ekokoka leki ya lati esalaka bien esala bien bamoni peka bazape na yana bango bazape na ndeko na bango aza na poto atindeli bango biloko bango pe balati Marceline tozolo bana pourquoi te commis à fin de l'année les temps sont durs c'est vrai na lobité que na poto boloko takambongo non c'est dur aussi pour vous mais je crois qu'en Afrique c'est plus dur que place Bino Bozawa c'est comme ça que Tozo Senga le peu que vous pouvez avoir bokanise la kapé bandeko baza koto to lobité que botinde la bango soki biloko ni mais moi ndambo bozana ngoa ekosala ka malamu petite sœur zwa moi lipapa yango ata moi robe na yo lataki otinde lipe ba petite sœur et ça la paix malamu maman Christine Madimbu wakwetu Junior Mutombo na Anvers elle est nécessaire Junior Mutombo na Anvers le nécessaire na bino nyonso en tout cas je vous aime beaucoup to sunga poto mona pe biso baleki na bino toza toujours ko se maintenir pour conseil ba parents pe ka nzambe ka po mona leki na bengyo bokomo yo kakuno asabota poni niyo ya sunga leki na ote azolukela mbakola donc tout ça to kanisa vraiment famille fin de l'année tous en souci wana leki na ngali alata a se déranger po mi bale belé basakana ba leki na biso ba yaka na mamba bona ne so boyebité pour vous informer mon arabe moi là ta moi robe à boye moi tout moi ça na pesi bon et puis qui toujours à boti bana boye mettez mamba bambote belé sikozali bonne année babi yonde ba chaleur yonde makambo donc bino boza ba sponsor ya Congo check TV héritier Mutombo bonne année maso to solaka bimba tozaka na ba bonne année soko lingyo zo pe bonne année na yo en direct na Congo check benga biso numéro yango wan okozwa ya yo penza ya propre ya soin maman Rachel Banfou Morité Mutombo ba bonne année na yo mamto sola ki Mina Star moi ça pembe na peso bambo tebele nous allons encore nous retrouver à la prochaine émission ciao bana ya poto ba papa bobosa na biso bande ko na bino ba Congolais biso yeyo awa papa bonane yango yo bolobi nini biso yeyo ba actrice na bino tozotelenga na toluka boye mabe Junior Mutombo le nécessaire Anvers artiste na bino yeyo
kala mingi te Congo check à 100% yanga ya makila papa bana simbi ngai alobi mwana nanga tozana bino papa bosunga biso bandeko na bino o nyonso tu bayebi artiste barombango JP Mongo na Londres oh papa bana tozana yo bosunga bandeko na bino merci tozaka